beda show hein. OK. On a monaki. Baza ba massa ba camarade. Mais ba blo mosusu il ne faut pas ko bimisango na miso bato. Eza malamu te. Toye pona nzambe donc ti ya beda show yaki ka pona oliambanga. Ali bembanga na concert akei. Ki Pierre bandeko liam marimbanga. Hein, ma papa nangai. Tant esprit kiti. Jamais Pierre, ba serviteur de Dieu bazaki bakanga ba fiana ba liam bambanga. Na la musique chrétienne, na moni pena ko imiko to mona kota wera na musique chrétienne. Ah papa, obe pesanga kanda. Maintenant, ba papa balakisi biso makambo nzambe. Balakisi biso modèle to ke na ngote. OK, totei batu, toyembanga bien nzembo eza kitoko bolia na pembanga. C'est ça. Soki ba moni batu ba olia na mbanga libanda ba okanga bino. Oyebi makambo wana na mboko. Sikoyo, un serviteur de Dieu, mosali ya Nzambe. Ovandi pe osala concert na yo, pe batu ba olia na mbanga depuis ba bandaki le début. Si bakomi na suka ya olia na mbanga wana yo zo yemba batu msubi ba otala ba opo epesa ba ope posa balia ba mbanga na ba concert na yo donc eloko liboso ya ngoyo oyo ekotisi déjà faux introduction ya mabena ba concert chrétien. Bienvenue notre cher fidèle internaute ya batunyo so bazui libaku ya kolanda biso sur votre chaîne la meilleure chaîne du moment Miss Télévision. Merci pour la confiance, merci pour l'abonnement. Si c'est la première fois que vous regardez autant la vidéo na biso, on vous demande la moindre des choses, beau s'abonner. C'est Ezar Kaya Mr. Cop en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. On est trouvé à Masolo par rapport à l'actualité culturelle, tout à actualité par rapport à l'église chrétienne na biso. Qu'est-ce qui ne va pas na Katia Basala Nzambe Mambo Kanabiso? Je le réel plaisir aujourd'hui de recevoir un homme dédié, l'aigle voyant, le prophète Joël Naya. C'est avec lui que nous allons essayer de parler, d'analyser par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ. Comment on a un concert à Moussa Nzambe, à l'homme de Dieu, le prophète, le pasteur Moïse Mbi, moi c'est n'ambal kolia na mbanga pour naya mona ngondeni. Ah peut tout moni poison et côté na Katia monde ya banga bato ya basala Nzambe et kosuka boni na ba bébé o bazoko bazali ko kamba. Je demanderai à mon réalisateur qui est derrière la caméra grâce Penze d'ouvrir le champ pour te battre sur bazuli bakou ko landabiso ba mon nabiso Miss de Miss cette année alors mon coco la maman de 5 stars. Merci pour la confiance sur la biso grâce Penze derrière la caméra a lui confiance na ka maman nabiso. Donc peut ça mutala Nzambe maloba dire shalom l'homme dédié. Shalom papa Zakaya. Bonne santé. Ouais ça va. Na moi j'entends battre sur bazolanda. Ko changer chente. Zamba pambola yo. Merci pour changer chente Nzamba pambola yo. Moussa Nzambe tu peux tout na par rapport que est-ce que ça m'a bien pu na mbanga na concert Moussa Nzambe. Papa tangu ozoloba kolia na mbanga na concert ya Moussa Nzambe. Ozobeta lisolongo na boîte to na église to na Moussa na concert. Moni ebela batu ba comprendre makamba ngote. Hein? Na mboka na biso awa na Kinshasa. Soki ba moni batu ba olia na mbanga libanda ba okanga bino. Oyebi makambo wana na mboko. Sikoyo, un serviteur de Dieu, mosali ya Nzambe. Ovandi pe osala concert na yo, pe batu ba olia na mbanga depuis ba bandaki le début. Si ba komi na suka ya olia na mbanga wana, yo zo yemba batu msubi ba otala. Ba opo epesa ba ope posa. Balia bambanga na ba concert na yo. Donc eloko liboso ya ngoyo oyo ekotisi déjà faux introduction ya mabena ba concert chrétien. Ozolanda. Eloko ta na moni yango epesi nga pasi epesi nga pasi makasi. Sikoyo totia batu nini? OK, totia batu toyembanga bien nzembo eza kitoko bolia na pembanga. C'est ça. Ba sœur na ba frère oboza na concert bolia na mbanga na ba concert nyoso ya ndeko bolia na bambanga. C'est normal. Ndenge siko ba balingi. Après que moto bazolia na mbanga païen. Ozolanda.
aza païen. Païen, ça veut dire que Makamanzamba côte ça vraiment na profondeur te. Ozolanda. Maintenant, sikoyo eloko yo bana nzambe tan ba otalango e sala bango bien te. Ngana ebi abeda chou hein? OK. On a monaki baza ba massa ba camarade. Mais ba blo mosusu il ne faut pas ko bimisango na miso bato eza malamu te. Toyepo na nzambe donc ti abeda chou ayaki ka pona oliambanga. Ali bembanga na concert akei. Mais bamsu bazo bageter ki niveau ya Saint-Esprit dimension ya bonzambe kota na concert yango memaki bango bete balia na manga bon. Yesu abi avant esprit de l'Éternel est quitté la bino, il faut ngana kende. Jésus que esprit de Dieu est quitté na baye koli. Na habite ceux qui Pierre bander olia marimbanga. Hein, ba papa na ngai. Tant esprit quitté, jamais Pierre, ba serviteur de Dieu bazaki bakanga ba fiana balia mabambanga. Ceux qui batu ba oloba esprit de Dieu parce que il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Parce que ngande na zabo na sambelaka Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Donc on a sambela Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais tant on a déjà battu comme na idée déjà qu'on y a na l'église boeti abatuni, c'est-à-dire que esprit qui t'a zaki ya bonzambe te. Et c'est bonzambe te papa. Donc et ça nga pasi na kanda. Église ezo kende wapi. Ba musique ya lelo so tali on pena nazo ebisa fali à côté ici fashion na kati église. Oh, boyo tala ki mai kalamba ite. Oh. Tala ba musique au mona ba makambo c'est passé. Oh té, il faut tous à l'Android, il faut tous à l'Android. Oh bando kapoto, il faut tous à l'Android, Non. Yesu ye moko. Aibisa biso to même église na ki Android itendenge toza lelo. Na la musique chrétienne, na moni pena ko imiko to mona ko tawera na musique chrétienne. Ah papa, obe pesanga kanda. Maintenant, ba papa balakisi biso makambo nzambe. Balakisi biso modèle to ke na ngote. So telo comprendre que musique chrétienne et baby na je sais na fa una lancer album na maintenant na va na binzambe. Na va na na talo makambo ndenge kende. Siko nyonso wana comme que bokoma na mbongo ebele so inspiration za te to nzamba pesi bango mokongo. Na mbongo ebele te. Eza nini? Ozolanda. Eza sorcellerie kindoki. Moni chaque mutu nyonso za na sorcellerie. Oyo azala ba loge, azala ba blongo na ya kota kota, ba pesaka bango, bazwa ba lourd, oyo ezo uta kuna il faut ba appliquer yango na makambo bango ba osala. Ozolanda. Mais pourquoi église? Siko papa la biso balakisi biso nzambe. Siko biso toli ko lansa nzambe ba bi kolia na mbanga na kati ya église ndenge. Na kati ya ba concert ndenge nini. Na beti combien de concerts, na pe musicien quand même. Pourquoi? Bazui dansi ya ba musicien libanda. Na di mususu abina prophète moni danso. Tala ko na tala bo na tel frère wana ando emana bien ici profane Davino soki Davino dansi ba bini pe na yango wana mo na tala bi Zambi parce que monde c'est ténèbre tant ozo lancer mutu na bango il faut pesa ba biloko complet moni danso obina yango awa biso awa ba musu baze bando la musaso mengu esprit zala na mai kuna mengu c'était démon on travaille na niveau ba matadi ando pesa bato beye badansi awa. Siko nyonso wana bana nzambe siko basala nini? Na lina loba na bana nyonso ya nzambe bozolanda prophète Joël Aigle Voyant. Eloko zo pesa nga pasi hein. Donc bo se donner na ba makambo te. Bo se donner te. Bible zoloba c'est la dernière jour na ta ya suka. Boko mona ba signe oyo ko lakisa. Papa, na ba vrai prophète, ba yebanate, ba faux prophète, ba yebanate, ba faux pasteur, ba yebanate. Si ko so ngo comprendre bango mona bango partie ya ba signe. Ba signe ndeko lakisa ke oya za bien, oya za nzambe, oya za nzambe te. Ozolanda nga
c'est pas normal eza malamu te bamisuku na nomela bao bambondo mais tant on a vivre bamakambo so na bino ah mais pourquoi boy obengo pese conseil téléphone na bita tata oyo abandi musanza me kuna sima na ngai lelo so akezwa soki nani yango bademwana bakomi komema bango babungisa bana nzambe nzela ta na kombo na bana nzambe bakobunga nzela te na cause na bino. Si je comprends bien que Moussa Nzambe lelo que ba démon Satan vraiment comme ko simba place que onze Yesu Masia na ba angelo ba kita ba banda ko séduire ba Nzambe na kalaniza la liboso. Parce que tu ba na kala soki ba frère Patrice ba zoye mo senti gloire Nzambe ba papa de ningu no senti gloire Nzambe bande ko matu sa mon mais lelo siko za bongo te. Série ngebe série ngebe o mo ke muto za bo santu o fuda nyongo na ngai série ba papa de ni. Au moins que ça va. Maintenant on comprendre te musique chrétienne zo kende wapi. Ezo kende le wapi. Point de Roger Baka. Frère Roger Baka cause bien. Ndena yebi na kisha soki problème ezana mutu akoza na malamu. Ndeko na yo quand même bozala na yebi. Non nazala na Roger Baka te. Nazana Roger Baka. Roger Baka c'était frère. On a yebi que frère qui ngane menga zana Roger Baka te papa. Mais quoi que était poison et côté na ngambo bino basala Nzambe. Que musala Nzambe azoki ni kofunda batu na leta, amo kofunda batu na secret mo ba betaka batu ba intoxiquer batu ba torturer batu, ba empoisonner batu par rapport à ça nous son kolobani. Na lobagelo moko eza nécessaire. Au moins ils sont moni batu ba bandeli na Nigeria. Ya mboka te mais na Nigeria na TV ba bimi ba ko luka ko créer ba makam na sima Nzambe il faut ko zala prudent. Ozolanda Yesu ba finga kaye. Yesu ba tonga kaye. Yesu ba bwakele ba soyi na banini. Atela mutu poison. Jida teka Yesu soki Jida mitsaka singa na kingo te mais Yesu alimbisa ye. En plus que Jésus malgré Koufa mais Jésus limbisa ye. Papa nga na yeba ni poto mobimba. Combien de personnes baleka baté ba finga ngai na kanisa nani? Ba msu batinda ba hotela ba poison na kana bato ba hotela ba poison mais na limbisa ba na kipa ba ngote. Soki omoni mutu akomosa ba art wana yeba ke akomi na suka. Akomi na suka. En plus ba kutana te. Otela bena mutu poison, oteli mutu poison ane zongi na nzoto na yo fois 1000. Pe ko to beta za 3 jours to kufi. Ba pasala Nzambe ba komi kusala bon comme exemple ni ba pesa na batu ba kamba comme ça Nzambe. Ba la sa batu o ba okamba ke toza ba sataniste. Toza ba sataniste. Elo biloko ba ola sa batu. Parce que to tia batu nini. Omoni tango ba lobaka serviteur de Dieu. Ah Nzambe, moi c'est biso tozokola. Ezali même sur la cigarette, hein? Oyoki sur la cigarette okimi omoni ko sala lisumo. Ozolanda. Nde toyebeli bon Nzambe na lelo différence eza ya makasi. Ndengeni papa. Nzambe sanarate est toujours le même non? Différence eza ya makasi par rapport ya bato yo ba osala Nzambe surtout na Kinshasa. Na yo kaka oh Nigeria. Mukomsu na tawe na moni Karashika. Mukomsu na tawe na moni oh Neka. Mukomsu na tawe oh Nigeria mosala Nzambe. Nigeria o mosala Nzambe. Atiki Nigeria na Kinshasa. Nigeria nani? Obi? Nigeria komo. Mais oto tanga makambo awa. Yo moto tanga makambo awa. Na comprendre te. Makambo oto tanga yo mona obeta liso ya Nigeria. Ntango manga tema kampapa na tuni question par rapport ke poison koti na kati pe basala Nzambe. Yango nazo pesa ni solo. Na obeta lisolo papa mosala Nzambe na okasango o bakomo kangisa bato kotia bato ba poison bakutana te zolanda bakutana te sko bato oyo baolanda biso comme population de l'Éternel bana Nzambe na niveau d'église tote ya bango ni ata toza ba église te toza ba église ya YouTube le pasteur Bilemo na église te église na comme ministère comme na église nanga o na olobela ya église neza na YouTube. Yenani. Obi basa Nzambe ba okangisa bato bato sa Nzambe ka wana ba okangisa bato baraka mugisho pa kangisa bato yebi mais na église nazoloba moni na yebi baraka mugisho bien moni baraka mugisho
à cause de là, s'il y a un problème, hein, en tout cas affronter yo. Ce qui affronter yo, à mon que ma bé kende, au moins le kisko moyen au kangisa yo. Zolanda. Ce que tant qu'on affronter mutu, mais mutu on continue na ma bé, on affronter on continue na ma bé, c'est normal. Et ça va pour la punition. Mais on affronter mutu, est-ce que yebisango kangisa mutu on a des preuves. Hein? Au kangisi mutu abimiselo des preuves yo mona to yebiti. Abimiselo boy. Tala, ezekaya, nazwebisa yo. Au kangisi mutu abimiselo des preuves. Eza boy kingani boy, mwana nga kutu tel, obimana ye, ozanga na ye. Alors mwana yakao. Sko yebisanga ye. Osuka wapi? Sko yo salie mabe. Wana nazwebiso na ba radio o bafungoli lelo, ba tente, nyonso koleka. Na ba radio bafungola penza bafungoli, moi radio afungoli tindeko mo kamali maka radio na fungoli wana. Eleki na ba ekoleka partout. Secret belé ba preuve belé ni corriger ba pour mes anines non on attend comme frère wana te pour mes anines et là quoi ça nécessaire et ça que ba serviteur de Dieu ba metsa na place na bango zolanda deuxième anine ba na nzambe ba bunga nzela te il y a beaucoup de personnes ba na ba problème ba na ba soucis ba na ba difficulté ba maladie ma problème maladie spirituelle. Tant que nous sommes les serviteurs de Dieu, tous obligés, il y a la bateau, il y a une solution à la vie. Parce que tu as la solution à la vie à bateau, tu bandit ko kangisa ka bateau. Yo tu ba fingo comme exemple, talabo, bon Yesu. Ya la bateau musu mabeba osala ba fingi sans zambeti. Bandeko bakangisa bato mabe o ya sala afingisa nzambe te na plibiye siko omona ke ya babuzoba na una boma moto o plibiye ba bloc belé. Et c'est normalité. En plus que coopération na bato na bakanyo ba poisonner yo do tseli pe mutu poison na kimia. Moi, Moussa Nzambe, mon boye, a eu poison pour abimesika à ma claircité, mon boye. Hein? Parce que poison, les aboués big, c'est tout pour bomaye. Bandimina ya zana bango, yoku dans l'église à YouTube. Ata 3 personnes, 4 personnes, vanessa bango, ata 6 ans au coca. Sikoyo, muto bato nzamba kufa yo tikala. Ça fait très mal, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes au prophète Joël Aigle, l'aigle voyal, prophète Joël Azawana pour nous disponible pour nous. C'est l'instrument vraiment que je vous assure que Dieu utilise puissamment. Beaucoup de contacts, il y a des problèmes. Tu vas chercher tant de prophètes, tu as la solution. Et c'est d'abord son Dieu et au moment où l'homme de Dieu, c'est beaucoup de contacts. Ngai na lingakate lobi kuna no. Batu nyonso baolanda nga na poto bayebinga bien na bondeli po na yunzamba aseli yo omoni ba résultat c'est comme ça benga prophète Joël na plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 numéro ya prophète Joël Aigle voya yango wana benga malgré problème na yo ko betela ngate allo prophète ngande na oyebiso likambo yo bengele linga ezala problème nini so bengi na yebisio likambo oyo lingo yebisanga na sakoli pona yo après so na sakoli pona yo na peso ba directive to luki nzambe bana une semaine 2 jours 3 jours selon ndenge nzamba koloba omoni loboko nzambo l'équipe na TV au témoigner c'est comme ça. Merci Bandeko, c'était Azaka Mr. Cop, vous s'abonnez à la chaîne Miss Télévision. Merci na confiance sur Boussa la Kabiso. Merci na Davido Astana. Merci na Riston Samana. Merci na bienvenue sur la fin des boss et boss, la fin des ministres. Pascal Takaïsi, Blazer Alvin. On se retrouve au prochain numéro.
toujours si même plaisir et même ambiance. Bande konangai avant cette émission, non singa bino bo visiter ba page na biso sur Instagram et Facebook Miss de Miss. Place ba mona tana alors muko kabeta ka ba masolo ba histoire vraie comme la paix ba to peut-être na kata likamuna yo o masolo beta ka wana tu seras aussi peut-être likamuna yo puis na kata wana abeta ba masolo moko bien à vie o ekuko sunga biso nyonso. Allez sur Facebook, écrivez seulement Miss de Miss et la page sur Instagram. Place ni beaucoup na tana alors muko ko la maman de 5 stars otali moi si pembe o kota nda côté angela toujours. Merci na grâce Pems, merci na Pems, grâce Pems na ba image qui to ko apesa biso. On se retrouve au prochain numéro. C'est le même plaisir, même ambiance. On compte à contact Nezarka, écrivez-nous sur MAC plus 243 81 35 8003 à la fin. On se dit bye bye.